Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini bato mosusu bazali kokanisa ete bango bazali mayele mingi koleka ngai mama Rosalie pe koleka ngai papa Roger pe bazali kokoma n'importe quoi. Mais lelo oyo tosali émission mpona kotalisa bato wana tango mosusu bazali na kati na kobunga tozali kolinga sikoyo kozongisa na bango na nzela pe kotia bango na kati na rai bayeba ete oyo bazali koraisonne peut-être ezali yango te oyo bango bazali kokanisa oyo ndenge balobaka ete kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo. Bandeko babolingo boyeba yango ete tango ngai nazali kosala émission na ngai tozali kosala émission pe nazali kopesa basango nazali ko exercer kaka mosala na ngai oyo nazali kosala pe nazali kopesa sango mpona ba oyo bakoki koyoka pe na ba oyo bakoki comprendre eloko nini oyo ngai nazali koloba po ete ezali ba makambo mosusu oyo ba congolais awa na poto bazali kokangela yango miso me tango biso tozali koya kopesa kotalisa bosolo pe bato mingi bazali kolamuka na pongi pe bazali comprendre likambo wana nzoka nde ezalaki boye pe mbala moko basutuki pe balandi nzela ya malamu po ete ezalaki tango mosusu nzela oyo bango bazalaki kokanisa ezalaki yango te ezalaki nzela oyo elingaki kobwaka bango na libulu ndenge balobaka ete na lubwaku. Bandeko babolingo boyebaka yango ete kozala moto ya mayele na mokili awa elingi kolakisa kaka tete ozali koloba français kitoko to ozali olatanga kitoko to ozali soki ndenge nini nde wana babengi yo moto ya mayele te bandeko congolais wana nde ezali ignorance. Moto ya mayele bayebaka ye na makanisi na ye pe na ba acte na ye azali kopose pe wana bakoyeba ete moto azali moto ya mayele. Ndeko na kopesa yo conseil moko ifolongola yango na motu na yo po ete tango mosusu wana ezali ignorance totale. Kokanisa teke soki moto ya liboso na onda azali kotutula lopoto makasi nde olobi ete oyo azali moto ya mayele te ndeko. Lopoto ezali lokola lingala, lopoto ezali lokola kikongo, lopoto ezali lokola chiluba, lopoto ezali lokola swahili pe minoko ndenge na ndenge ezali kaka esika oyo moto abotameli esika azali koyoka monoko wana pe akoli na yango pe azali koloba yango. Lopoto ezali lokola ya balangue nyonso me lopoto yaki kozwa valeur tango bacolonisateur baye na mboka na biso basali bakelasi esalaki bango bakelasi nde bato nyonso tu bakomi koyekola na monoko na bango lokola lopoto pe
ye yango ete ekoma lelo na Congo soki moto azali koloba lopoto kitoko nde balobi ete ye nde azali moto ya mayele. Ndeko tokolinga sikoyo tozongisa yo nanu na rai to na nzela ozali nde na kati ya kobunga. Ndeko ngai nayebi bato ebele balobaka lopoto kitoko, nakopesa yo exemple. Tozwa lokola comme bata lokola Rex alobaka lopoto, mais la lopoto o Rex alobaka tala ba réaction na ye ya Rex. Est-ce que okoloba ete Rex azali mayele? Okobenga Rex moto ya mayele pona lopoto azali koloba? Mais tala ba comportement na ye na mwana ya kuluna oyo azali na Congo différence exacte. Tango benza bazali ko placer bato ya mayele, yo kanisi penza soki lelo na kati ya France babandi ko zwa bato ya mayele babandi ko tia bangona, o kanisi penza bako pona Rex pona lopoto oyo azali koloba. Parce que moto oyo azali ko raisonner, oyo azali mayele akoki ko se comporter lokola Rex te. Wana ezali exemple na pesio na kemosika te, na pesio na exemple na bandeko. Na ko pesa yo lisusu exemple moko yo ndeko oyo olobaki bilwalwa. Na ko pesa yo lisusu exemple moko ndeko pona natalisa yo te makambo yo zali koloba ezali kopesa mawa mingi. Yo zali kokanisa bato balobaka lopoto nde bango bato ya mayele. Mais na ko pesa yo lisusu exemple mosusu pona lakisa yo te koloba lopoto elingi koloba teke synonyme ya moto ya mayele ezali langue lokola balangue nyonso. Na ko pesa yo exemple zwa lokola moto lokola Roger Bongos, tango nyonso tu bomonaka ye na mwa kamera na ye wana azali kosala mwa bakisakata kokende kofilme bato pe lopoto na monoko azali koloba. Mais tala comportement ya Roger Bongos. Est-ce que koloba ete comportement oyo Roger Bongos ndenga se comportaka azali moto ya mayele? À part lopoto na ye lobaka azali moto ya mayele? Parce que moto ya mayele akoki kosala babiloko oyo Roger Bongos azali kosala te. Ya kokamata koyokana na bato oyo bazali kutu na niveau na ye te pona kosala mwa likambo moko koloba nini yo babrakaki bango basali bo epuis na suka na yango Roger Bongos azali korekomande na bakongole basangisa bambongo po ete bapesa na odombo po ete babebisaki motuka na ye. Tala wana nde comportement ya moto ya mayele. Yo yebi teke babiloko oyo Roger Bongos asali na miso ya bana na ye, est-ce que akozala na valeur biloko oyo ya boye Roger Bongos asali? Yo yebi teke bana ya poto bazalaka tango bamoni yo tata osali bozoba bana ya poto bazitaka te bakoloba ete mais papa pourquoi okosaki na makambo olobaki ete bakangaki bino kuna na nzela ya Allemagne? Bomoni yebisa biso sikoyo Roger Bongos okobenga ye moto ya mayele po omoni ete azali koloba lopoto ya makasi, azali koloba lopoto pe kosala ba makambo. Mais sikoyo na babiloko ya boyo okobenga Roger Bongos moto ya mayele? Yebisa biso po babiloko ebele oyo Roger Bongos asalaka kuna na France eyeba nini yango babiloko ya ndenge ya sese o ndenge balobaka kinsekwa wana nde okoloba Roger Bongos moto ya mayele? Na kopesa yo exemple mosusu ngwanda na bino, ngwanda le Terminator alobaka lopoto. Nani ayebi lopoto ngwanda alobaka te? Me bandeko babolingo soko landi ndenge ngwanda azali ko se comporter na makambo asalaka, est-ce que koloba ete ngwanda azali moto ya mayele? Moto ya mayele est-ce que akosaka na makambo koko kosa te? Moto ya mayele akosaka bato pona kaka elengi ya kokosa. Yangala balobi ete ndeko bakongole il faut tozala mayele to fungwama koloba ete moto azali mayele elingi koloba te koyeba moto soka azali mayele oyeba yango ete na lopoto obia na nitendeko ndeko na koyebisa ete ngai mama Rosalie il faut koyeba yango ete ngai quand même natanga pe nazali quand même na ba papier nango ezali kolakisa oyo pe nazwa awa na Allemagne ndeko komi kosa te ngai na Allemagne ndenge na komi awa
kokanisa teke na ye a mama Rosalie ndengo monaka ngai nazali ko oyokaka ngai nazali kopesa ba émission okanisi ete mwasi moko ya nduba mwasi ya bula ndeko komikosa te ngai ndenge nakomi awa nasala mpe bakuru na ngai naza mpe na bacertificat na ngai oyo nazwi awa na Allemagne nazali mpe moto oyo bandeko soki batie ngai nazali kotuta monoko ya mboka oyo Allemand yo moko koloba ete no nakanisaki ete mama oyo azali mama ya liseki me azali mama ya liseki te ndeko na koyebisa o lisusu boye il faut koyeba yango ete ngai mama Rosalie ndenge nazali awa nazali mwasi oyo te ndenge ntango mosusu ozali kokanisa ete nazali bula komikosa te ndeko oyo ngai nazali kosala ezali mosala na ngai ezali mosala na ngai mpona kopesa sango ndeko yo lelo ozali koloba ete makambo mama Rosalie na papa Roger bazali koloba eske mituna bango esalaka ndeko oyebi na koyebisa yo eloko moko oyebi soki ozali kolinga koyebisa bato likambo ezali verite ezali bosolo il faut kotalisa bango mpe ndenge nini makambo yango ezali ndeko yo kanisi ba makambo mingi biso tolobaka yo kanisi biso penza totapaka kote yo kanisi ete biso penza tomikosaka ndeko avant biso tolobako toyebi ba makambo nini oyo elekaka na kati na bakongole tango toyebisaka bino ete biso ndenge tozali wana ezala bakombata oyo bino bobetaka tolo oyo banini tozalaka kati na bango ezala bandani tozalaka kati na bango mpe toyebi bango bien bamasolo nini babetaka toyebi bandeko yo lingi sikoyo ndeko po tolakisa yo ete ntango mosusu ozali kokanisa ete bamakambo nini oyo bazali koloba papa Roger na mama Rosalie makambo nini bazali koloba ndenge olobi okomi na message na yo ndeko olingi tobimisela yo ba image depuis bakombata babanda tina ndenge basilisa oyebi bamakambo nini oyo bango balobaka ntango mosusu oyebi te ndeko zela mokolo mosusu tobongisi yango tokosala émission na émission tokosala tokobanda kaka kolekisa ba image oyo bino bakombata babiloko baloba oyo ezali kolakisa ete babétise penza ya suka ndeko yo si omona ngai mama Rosalie liboso ya mikro na ngai nazali kofinga mwasi nzoto na ye nazali koloba nzoto ya mama na yo wana nalobi siko na terme ya malamu mais tala siko na terme yango oyo bango balobaka liboso ya caméra s'il vous plaît liboso ya caméra nzoto ya mama na yo mais tala siko zongo siko na terme wana ndenge bafingelaka yo si omoni ngai mama Rosalie na sina fingi mwasi ndenge wana mais bango bazali koloba yango liboso ya caméra ndeko comportement oyo ya bakongole awa ko oyo makambo ndenge basalaka liboso ya bakamera alors soki oyebi yango te alors tika kozwa courage mpona koya koloba makambo nini mama Roger papa Roger na mama Rosalie bazali koloba bandeko babolingo soki botali babétise oyo bakombata baloba liboso ya bakamera po ete toza na baimage wana nyonso bandeko soki tolobi ete tozwa film bafilme yango tobanda kotia kaka baextrait ya babétise oyo bango balobaka na bazi ete ndeko kozwa lisusu courage te mpo koma ete makambo nini papa Roger na mama Rosalie bazali koloba po ete oyo biso tozali koloba tozali kotalisa bino kaka lolenge bino bozali ndenge bozalelaka ndeko komikosa te ke ndenge ozali koloba ete mama Rosalie nakoya mpo nalala yo yoka akomi yango mpo nalala yo mama Rosalie tala boye okomi babétise ya mingi me ndeko nakoyebisa yo ete kokanisa teke ngai mama Rosalie oyo yo ozali kokanisa nazali femme faible oyo ete yo koya nafungoleli yo kaka makolo mpe osali makambo na yo oyebi ngai malamu te oyo ngai naza kosala eza mosala na nga epui ndeko komikosa te ngai ndenge nazali en Allemagne kokanisa teke nga mosala na nga oyo nasalaka kaka ya radio oyo ndeko ngai nazali en Allemagne nasalaka esika pe ya malonga nafutaka pe ba impôt na ngai chaque fin du mois naganyaka pe salaire ya bien komikosa te et puis naza pe na
na ngai tango mosusu yo kokanisa ete mama Rosalie na mobola moko boye azali koloba pona Kabila po ete tango mosusu bakofuta bandeko mingi bakanisaka ete biso tozali kosala boye po tozali kozwa mbongo ezali kouta na Kinshasa mena ko asire bino lelo boye ba yango nzamba azali kotala tozwaka salaire na biso oyo ya motoki na biso na ndenge ya mosala tozali kosala tokendeke mosala na tongo pe na après midi na pokwa toyepe tosali ba émission na biso ndeko komi kosa te biso tozali bato oyo tango mosusu bozali kokanisa ete ezali liseki me tozali koyebisa bino ete ndenge biso topesaka ba émission na biso ndenge biso tolobaka ndeko tozali ba exemplaire po lelo soki balobi ete bon bino bolobaka ba makambo mpona bakongole bolakisa nakendeke mosala kobanda du 1er au 30 nafutaka ba impôt na ngai awa na Allemagne et puis nazali pe na situation na ngai oyo etali ngai moko ndeko moto kosa te tango mosusu bongoloba ete bazwaka mbongo ya Joseph Kabila kuna na Congo tozwaka mbongo te epai ya Joseph Kabila me tozali kosala mosala mpona kokumisa gouvernement na biso ya lelo po ete tomoni mpasi mingi pendant 32 ans pe toyebi lokuta ya bato oyo basilaki kodirige biso bambula na bambula yango ete lelo tozali kotombola mongongo mpona kobetela bango maboko ndeko ngai mama Rosalie nazali mandia te bino nde mutu bato oyo bokima mboka oyo boye awa lokola Mobutu amesanisaki bino na makambo ya bozoba ya kozwaka mbongo na bainstitution moyen ya kobimisa motoki na mosala ezalaki te bokomi lelo na poto bozokoka misala te bosalisali baradio na bino mpe bokomi kochecha banimero ya compte bakomi kopesa bino bambongo mpe bokoma kosala bokoma kopesa bainformation ya lokuta na nkombo ya bafemme viole kosinyesaka bato bapétition epuis bozali kosala bademande mpona koloba ete tala bakongole basengi baide boye mpona makambo ya ONG tala kutu basinyaki bapétition bambongo ezwa koya na bakonte na bino eske bopesaka yango bafemme viole botindaka yango wana nyonso toyebi yango ndeko ngai soki nazali kopesa émission oyo ngai nalobaka nazalaka na assurance mpe nayebi ete makambo nazali koloba ezali vrai alors nakote sikoyo na point oyo namoni po wana nde etungisaki yo olalaki pongi te po ya papa Etienne Tshisekedi ndeko ifo koyeba yango ete papa Etienne Tshisekedi azali lokola congolais nyonso azali moto lokola congolais nyonso azali spécial te ndeko nalobaki yango malamu moto moko te akoki kokosa bino po aloba ete papa Etienne Tshisekedi nde soki azwi Congo lelo bapasi ya bakongolais esili parce que toyebi politique ya tala liboso na ntango ya 32 ans tobandaki kokanisa ete politique ya mboka na biso ntango ndenge etambolaka nde kaka na kati ya mboka na biso mpe bakonzi na biso moto basalaka nyonso me toye koyeba lelo oyo ete baverité politique ya mboka po etambola malamu source nango nyonso tu ebandelaka awa na Occident ndeko moto moko te akokosa yo te ndenge bazali koloba lelo soki tovote papa Etienne Tshisekedi bafrontière na biso nyonso tu ya Congo ekomi sécurisé mpe baviole ekosila moto akosa yo te bandeko napesaki bino exemple moko nalobaki malamu po ete bakongole bakomprenaka te nalobaka boye tango babandaka kokosa biso pendant 32 ans balobi ete Mobutu nde moto atiaka sécurité na Congo mpe tozalaka na kimia me nayaki kofungolela bino eloko moko nalobaki boye wana ezalaki kaka simple mpona koloba ete Mobutu nde atiaki kimia wi ndenge mpe tobandaki kokanisa pendant 32 ans me bandeko tozali koyebisa bino ete eloko esalaka ete biso na ntango ya ex-Zaire tozala na kimia po ete Mobutu azalaki lokola mwana ya baaméricain mpe ya donc tolobaka mwana ya baoccidentaux oyo baoccidentaux bapesaki confiance yango na omoni ete baoccidentaux basalaki tu po ete bafrontière nyonso ya nzinga ya Congo to ya Zaire à l'époque ezala bien sécurisé yango na omoni ete Mobutu abandaki kobelela mpe koloba ete ana tie kimia na mboka bandi me kimia na ebandaki kowuta epai na ye te to epai ya armée congolais armée zairoise bandeko bino boyebi force oyo nakopesa bino exemple moko bino boyebi oyo force oyo Angola azalaka na yango soki ba
américain basalaka jeté ya kokende ko placer Jonas Savimbi côté à sud ke batia ye wana bandeko nazali koyebisa bino eloko moko bofungola matoi boyoka mpona ntango mosusu bokanisaka ete mama kozali azali zoba ngai nazali zoba te nayebi bamakambo mingi ntango mosusu oyo bino boyebi te bino nde bozali koganga kaka na bapolitike moko oyo ya nsima ndako bozali kokanisa boyebi mingi te bandeko bino boyebi ntina baaméricain baplasaka Savimbi kote ya sud ya Angola malgré bato mingi bakanisaka kaka Savimbi azalaki wana mpo barichesse mosusu ayaki wana te ezali ntango baplace wana malgré mpe barichesse mosusu ya badiame ezalaki wana me bandeko baplasaki wana ezalaki neti batiaki neti mwa kale mpo ete Angola depuis kala depuis neto Angola azalaka na baide ke baatake Zaire à l'époque mpo ete politique oyo Mobutu abandaki komema na Afrique centrale na Angola ebandaki kobela te mpo lokola Angola bazalaki bato oyo bazalaki koyokela mingi bato ya kote ya basoviétique yango na baaméricain basalaki tu bake koplace Savimbi aleki lokola barrière na kote ya sud yango namoni ete bangolais moye bakota mpenza na kote ya sud mpo baatake Zaire à l'époque ezalaki te wana nyonso ezalaki stratégie ya baaméricain ezalaki neti bakale batiaki mpo bayebaki ete mutu oyo akokaki kodestabilize na ndenge ya guerre pays oyo ekokaki kodestabilize Zaire à l'époque elingaki ezala kaka Angola mpo ete Angola deux fois te yango namoni ete baaméricain basalaki tu baye kodivise baangolais kote ya sud Savimbi kote ya nini wana nyonso ezalaki jeu ya baaméricain mais bomoni eloko nini esalaka bandeko tango baaméricain baye komona ete Mobutu tina lisusu te baye kosala ete kaka Mobutu bino bobandeki koloba ye moto atia sécurité na Congo mbala moko baaméricain baye sundola ye tango baaméricain basundoli ye nde kofungola matoi kaka baaméricain wana bake koluka mwa pays moko ya moke Angola esika oyo tala baaméricain soki bazali koprepare likambo bapreparaka yango bien avant lokola baaméricain bayaki komona ete tango Habyarimana kufi ndenge ngwanda na Mobutu bakotisaka bautu wana na armement na bango bamakambo nyonso baaméricain balobi bon ezali malamu esika mpe tokokende kobandela makambo na bango biso yango wana kaka esika mpe barefugie bakota ebele tobandela yango kaka wana po ete wana ezalaki l'une des raisons oyo bango bamonaki ete esika mpenza bakokotela malamu yango na babandelaki yango kote wana ndeko tango baaméricain basundoli Mobutu omonaki ndenge mboka na biso ekomaki mboka oyo ete bino bato bobandeki koloba Mobutu azalaki na arme ya makasi bomonaki ndenge arme yango emonanaki ata te ntango ete baaméricain basundoli Mobutu mpe batiki Mobutu bafrontiere nyonso ya kofungwama yebisa biso bomonaki ata bato oyo bazalaki koloba badivision spéciale ya Mobutu obwebo bomonaki bakokaki ezalaki si ntango kaka banani bazali koya baza kotika kaka banzela polele po ete ndenge ezalaki yo na bandeko il faut koyeba yango ya solo depuis Mobutu azala na pouvoir tina ndenge Mobutu ayaki kokende basoldat ya Congo ata ndenge tozalaki koloba ete babelge baya baforma mpenza bakomanda ya solosolo na ntango ya Zaire basoldat ya ntango ya Mobutu apart oyo tobandeki komona kaka ya kanseta babandeki kotinda na Tchad basoldat ya Mobutu batikala kobunda mpenza guerre moko ya makasi te preuve aneke na koyebisa bino eloko moko tango bakatange batakaki na kote ya sidi oyo ezalaki tango basalaki bato ya bakamaniola bandeko bomoni ndenge bakamaniola basoldat ya kamaniola bakufaki lokola basoso preuve ane yango wana mpona kolakisa ete basoldat oyo bino bonde kokazaka basoldat ya Mobutu baza makasi ya boyeboy na kote guerre bandeko bazalaki makasi te bazalaki makasi te loko ezalaki te bandeko makambo ngana mama ozali naza koyebisa bino ezali bamakambo oyo tango tozalaka wa tosololaka mpe na bamindele mosusu ndenge balobaka mpe naye kokomprendre bamakambo ebele ya parti ya bamindele wana donc ezalaki kaka stratégie oyo ya kolakisa na mokili ke Mobutu azalaki na armée ya makasi mais sur le terrain na guerre boye bandeko bazalaki makasi te bomoni ndenge tango bakamaniola bakendaka ndenge bapupulaka bango bandeko est-ce que boyebaka combien de soldats ya kamaniola bakufaka
basilisa bango lokola bambinzo bandeko. Nani ebi yango te? Tango mosusu bato mosusu balobaka kamaniola mais botanga kaka kombo ya kamaniola. Boyebi lisolo ndenge basasanga basoda ya kamaniola. Bakende ebele ata moko azonga te bazonga soki ndambu nyonso basasa bango. Alors boyebisa biso pona kotalisa bino ete na tango wana politique ya Mobutu ndenge bande kotambola ba américain de moto bande ko pesa mo force pona ko sécuriser ba frontière ya Congo. Soki ezalaki ba américain de ba français de ndeko Mobutu azalaki na armée ya makasi te yango no bomoni ete tango ba kadogo ba kotaki nde siko bizaleli ya ba soldat ya Mobutu monanaki ba pakati mbangu bakoki ko bunda bitumba te. Oya ko kosa bino talo bete Mobutu azalaki na armée ya makasi ndeko. Azalaki na armée ya makasi te azalaki nde na ba soldat ya makasi pona ko sala ba mafia ko beta ba ko yiba ba peuple pe ko laksa na ba peuple ndenge nini bango bazali ba soldat ya Mobutu ko botela ba peuple biloko mais na tango ya bitumba ndeko nazali ko kosa bino te makambo nazali ko yebisa bino nazali vrai Mobutu ndenge ezalaki wana lelo bato mosusu bazali ko tombola mapeka pe ko sala lolendo. Mobutu azalaka na armée ya makasi banini bande ko preuve neke tango ba américain ba ko suta batiki ye nde omoni pena ba soldat yango kimpeleke se koti bango balandi bango mbangu bakoka eloko te. Yangana tozali ko yebisa bino ndeko ezala Papa Etienne Tshisekedi oyo bino bozali koloba ete soki ye azwi bokonzi nde kimi ekoti nani yango akosi bino? Nani akosi bino ndeko? Soki ba occidentaux ba assurer sécurité na yo te pona mboka ndeko ato yena ba olobi yo te obimisi ba pombo olobi yo te onde ba soldat na ngo pesi bango ba minduki rien zéro. Yango na moni eta Laurent Mouze Kabila azalaka na grand problème na ba américain lokola ete azalaki moi tête dire au moni pe azalaki déséquilibré. Armée ya malonga te baza ko déséquilibré kaka ba situation na eti na ndenge bomoni ke ayaki ko kufa mais tozali ko yebisa bino bondeko. Il faut tango zali ko fungola monoko yebaka politique ya mboka na toza déjà na bapoto ezali susu moment ya 32 ans to kanisaka ete ba konzi na biso nde buto babane ko sala bo armée ya tango ya ex ezalaki bote. Mobutu ndazalaka na chance pona tango wana ba sécurisaka ba frontière nyonso du kimi ezalaka. Mais po yeba ete bandeko Mobutu armée na ezalaka na ngo penza makasi te ndenge bato bazali ko kanisa ezalaki à chaque fois soki ba attaquer ba katange ba attaquer côté ya sud okomona Mobutu azali ko sala kaka tout ko recourir mbangu et pas ba français ou bien pas ya ba belge pona ko talisa bino ke na momona bato mingi bazali ko yeba système de GT Mobutu ye moka yeba gete na bitumba penza ya makasi armée na ye jamais. Alors ndeko wana ezali pona talisa ete yo soko zali ko ya kolobaloba ngai nazali na mwa connaissance ya makambo ya mboka na ngai oyo babengi Congo mais yo zali na connaissance te ozali lokola mutambula mpipa balobi boye oyoki mais politique ya mboka na yo Congo oyebi yango malamu yo kolanda ngwanda zali ko yebisa bino est-ce que ngwanda lobaka vérité ngwanda lobaka bosolo yangala tozali koloba boye ndeko ngai ndengo zomona nga mama ozali nazali zoba te tango mosusu ozali kokanisa te mama ozali azali zoba nazali zoba te ndeko nazali moto oyo navandi mpe na bande l'école na tangi mpe nazali mayele nazwi mpe bacertificat na ngai awa na Allemagne mpe lelo nazali kosala soki lelo naza kosala mosala ya radio oyo ezali mosala moko tozali kosala yango lokola accessoire tokokoloba mais nazali na mosala na ngai bien qualifié o nazali kozwa salaire na ngai pe nazali na vie ya bien o ete nazali pe ko vivre malamu nazali pe na motuka na ngai makambo nyonso tu ya kitoko nalelelaka moto te soki tango mosusu oza kokanisa ete biso tozwaka mbongo eutaka na Congo wana makanisi na yo mais makanisi ya nzambe te nzambe nde ayebi vérité mais biso soki tozali koloba po ete tozali kopusa mongongo mpona kotalisa ete il faut bakongole bayeba esika nini touti bapasi nini tomona pe makambo nini bato ya deuxième république basali biso pe lelo oyo kaka le même bato ya deuxième république wana bakimi mbango na poto bakomi kolinga kotalisa na bapeuple makambo ya lokuta alors babosani bamakambo basala lelo kaka bato wana
bato ya lokuta bakomi kolakisa biso ndenge nini tokoki kondima bango mpo te biso bapeuple tobanda kolia 3 fois par jour tofutaka courant te bamakambo ndenge na ndenge bomoni lokuta na bango alors ke bazalaki kuna pendant 32 ans basali eloko te bino bokanisi bokokosa banani ezali mawa pe pasi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais tozali koyebisa na bino ete il faut boyeba yango. Bokanisa teke ndenge biso tozali kopesa ba émission oyo. Biso tozali bato oyo libiki na biso ezali koutela kaka na ba émission oyo. Soki toyebisi bino ke ba émission ndenge tozali kopesa yango po ete toyeki komona ba diaspora congolaise mingi oyo bazali na poto tozali manipuler sans que tomi yeba. Ndeko, il faut que tia yango na motu na yo. Tout d'abord na koyebisa bino ngai papa Roger ndenge nazali awa. Je travaille du 1er au 30. Pe nazali ko toucher salaire na ngai oyo salaire oyo pe nazali ko contribuer nazali ko futa ba impôt na mboka oyo. Nazali moto oyo naliaka mbongo ya social te tango mosusu bozali ko kanisa. Bandeko nakoloba mwa mokete elingi koloba teke soki na lobi boye ezali po na manquer respect na bato bazali kolia mbongo ya socialité na yebi situation nini oyo ezoleka awa na Europe eza pe na bato mosusu bazali na besoin ya kosala mais vu komona ndenge nini situation ya ba mboka ebele ekomi pe bato mosusu bazali koluka misala bazali kozwa te c'est normal bakoki kolia social wana na manke bango respecte mais nazali koloba na moto oyo azali kokanisa ete biso toliaka mbongo ya social mais nakoyebisa te ndeko ezali ndeko ozanga koyeba soki omonaka ete biso ba émission na biso mingi tosalaka yango mingi na ba après-midi ezalaka après mosala na biso nde toye na studio ngai na mama Rosalie topesi émission mais ndeko na koyebisa oboyi il faut que tia yango na moto ete ngai papa Roger ndenge nazali wana ndenge okomi ete olobi ete ngai na mama Rosalie makambo boye il faut koyeba yango ete ngai papa Roger ndenge nazali wana nazali moto o nazali ko se respecter pe bomonaka yango nazali na mwasi na nga na ndako pe na bana na ngai mibale pe na respectaka mwasi na ngai tango nyonso esika nyonso na komaka na kumisaka ye mingi po ete na yebi ba makambo nini oyo mama na bana asalaka po na ngai mendeko il faut koyeba yango ete mama Rosalie oyo ozali kokanisa po na yo ke mama Rosalie mwasi ya ndumba ozali komikosa mama Rosalie gagne bien sa vie mama Rosalie azali na libota na ye soki azali kosala émission pe soki azali koloba makambo mosusu kokanisa teke mama Rosalie azali moto oyo yo okoki kokanisa ete lokola mama Rosalie azali koloba boye mama Rosalie azali bula mama Rosalie azali mwasi ya ndumba nde kokomi kosa te mama Rosalie azali na vie oyo tango mosusu yo oza nango te pete akende kosala kibula ndenge ozali kokanisa mama Rosalie gagne bien sa vie nazali koyebisa makambo ya solo kozwa yango liseki te ndenge ezali wana mama Rosalie azali na bana na ye pe azali na mobali na ye bato mosusu bakoloba ete me ndenge nini ye mwasi yango azali na mobali na ye azali koloba babiloko ya bo alors nakotuna bino motuna batuna bino oyo ya bakombata tango bafingaka liboso ya bakamera bazali kofinga nzoto ya mama na yo mwaye totanga yango nyonso tu mobimbe te liboso ya bakamera eske okomona tata mondene azali koloba ete nzoto ya mama na yo eske atendaka compte na mwasi na ye na ndako to na bana na ye na ndako yo si omona place mama Rosalie azali kofinga nzoto ya mama na émission na lobi ka nzoto ya mama na yo wana siko tobongisi kaka terme mais tozo boyo loba siko ndenge bafingelaka yo si omoni ou bien yo si omoni ngai papa Roger na sina fingi ke moto nzoto ya mama na ye
parce que ngai na respectaka ba mama mingi na yebi pasi nini yo ba mama ba monaka na yebi ndenge nini ba mama tango bakumbaka biso pendant 9 mois pasi ba monaka bandeko mama azali moto basakanaka na ye te biso bapapa ndenge tozalaka kaka na posa ya komata mpe kobwaka mai mpe après avoir kosala bongo ale mokumba nyonso tu totikelaka bamama pasi ya mwana na butu na moi mama nde moto amonaka yango na ntango wana mwana botamaka papa alingaka sikoyo alakisa ete ye nde azali chef de famille bapapa mosusu balingaka kutu mpe koyede basi na bango te mais tobosanaka ete na moma oyo mwana botami ezalaka etape moko difficile bandeko mwana alela na butu okomona mama kolamuka abondela mwana alors que mama depuis moya bandeki kokipe mwana wana tina ndenge aye kolala yango ngai nalobaka na bino ete bandeko ngai na respectaka bamama mingi nazalaka ete tango mwana ntina ngai azali na bebe naza koloba yango ezali likambo te mpo naza koloba yango mpona mibwakela bafleur mais naza koloba yango na ndenge mpona koyebisa na bino mpe bandeko mibali oyo ndenge nini bokoki kopesa korespecte bamama na bino na ndako mwasi soko azali na bebe boyeba ete mwasi azalaka na mosala ya mingi makasi et surtout banda moi kokipe mwana wana banini mais soki ekomi na butu ndeko soki oyoki mwana leli lakisa ete yo ozali mobali ozali likonzi ya famille lamu kaka meme bandata kobondela mwana wana po ete osunga mpe mama oyo amonaki mpasi depuis moi kokipe mwana azwa mpe mwa apongi moke mais na ntango wana okomona kaka mais kipe nanu mwana wana mais omoni sikoyo kipe nanu mwana wana yo ozali moto ya liboso ya kobotisa mwasi mais ntango ekomaka ete no mwana botami ezali partage ya bato mibale wana nde yo lakisi mwasi ndenge yo nde moto ifo olala mingi koleka mais oza kobosana ete mwasi na yo mpe akipaki mwana na depuis moi tina poko mwasi ifo azwa repos alors bandeko mpa bolingo nakoyebisa bino boye kokanisa te ke soki ngai na mama kozali ndenge bomonaka tozali kopesa baémission bokanisa ete tozali bazoba toza bazoba te parce que soki tozalaki bazoba bamakambo mingi oyo baopposant congolais na bino basalaka oyo toyaka kobimisa yango polele oyo bato mingi bayaka kofungola miso mpe bakomprendre lokuta na bango lelo est-ce que un zoba akoki comprendre babiloko nyonso manipulation nyonso opposant congolais basalaka na poto mpe adenonse yango bandeko mingi bazali kokanisa ete soki moto azali koloba français nde azali moto ya mayele ndeko komikosa te ngai nakoyebisa bino eloko moko bandeko nakopesa exemple moke mama landu na bino bolobaka soki mama landu maître landu maître lando kosi bino na mwa makambo awa okutu bino bakongole bele bokomprenaki te bokomi koloba kutu maître landu afundi président Kabila il faut to signer ba pétition mais biso toyaki ko décortiquer ba makambo wana pe biso moko tosali ba recherche tokomi même etina tribunal ya CPI ba répondre biso ndenge nini moto akoki kosala soki alingi afunda moto kuna na CPI tosalelaka bino émission pe to projecter ka yango ndeko est-ce que boyebaka ke mama lando akosi soki biso te bolinga ebele balingaki bayeba te ebele balingaki batikala kake mama lando asali boye to signer bapétition mais bomitunaka pe te bapétition no mama lando asigné sa bino atinda yango wapi est-ce que bakongole bosalela yango débat po boloba ete kenda wapi po ete mama lando apesaka bino date alobi ete bapétition na soki bosigné eza na date bo oyo tokokende inde na bato na ngai epai ya procureur tokende kotika yango date wana eleka bapétition oyo bosigna place ekende eyebana te est-ce que bino bato bozali bato ya mayele bomituna basignature na bino ekenda wapi mais soki ezalaki bamindele bandeko mama lando alingaka lala pongi te alingaki aloba esika nini basignature wana ekenda mpona kolakisa ete biso bakongolais tozali kaka bato oyo togangaka kaka koloba n'importe quoi mais ntango batalaka mpenza na makambo kote logique ya bamakambo oyo bayeba nani aza mayele nde esika bozoba mpenza ya biso bakongolais monanaka ndeko yo kobenga nga lelo lobi papa Roger azali zoba mama Roger azali zoba mais soki tolakisi bino bamakambo ndenge toza kokanga baopposa congolais na bino na balokuta na bango bazali kosala nde place ezali kolakisa ete bozali nde komikosa bino moko biso toza bazoba te mais biso nde tozali kopesa lumière na makambo ebele
pe lelo oyo bato ebele comprendre oyo bayebi sens ya makambo tozali koloba nde bazali comprendre ndeko ngai papa Roger okoki koloba ete nazali zoba mais ntango mosusu yo olobi eloko ekamwisanga bandeko bakomba ta mosusu ngai nasina fréquenta bango kuna na colonne na Francfort kaka ndenge kaka na makambo na biso ndenge kaka kotaka kati na bango bandeko nakutana na bakomba ta mosusu en Allemagne oyo komona ete soki bosolola na ebo nasala okomona pas oloba ete nasala 15 ans en Allemagne nasala 10 ans mais yoka allemand avandi na mboka batu 5 ans allemand kutu mobulu ngai papa Roger nasali yango kaka neti esprit na koti na allemand na bandi kosolola na allemand mais omona ka ndeko yo pe lisusu na balangu wana tosolola munoko na biso mboka bandi mais avandi na mboka batu ayebi tina nini ayebi ata tina ya intégration te ovandi na mboka ya batu mboka lokola Allemagne profite yeba munoko soko yebi munoko wana ndeko yo yebi teke koko salisa wana makambo ebele yo kanisi kaka munoko wana esukelia okoki kozala lelo ke ozongi na Congo kuna okomona ta mosusu na ambassade Allemagne bazali koluka mutu moko akende osala na ambassade Allemagne oyebi koloba allemand bien okoki kokende ta mosusu bakoengage yo okomi kosala mpe interprétation mingi bazali kokanisa kaka ke koloba allemand esukeli kaka wa non ekoki koyede yo mpe ta na bamboka na biso soki tozongi mais okomona bakomba te monoko molai kaka na liboso ya bakamera mais yoka baallemand na bango bandeko okondima te okokamwa yango nalobaka ete non ngai papa Roger nazalaka fier po ete nayeka meme na mboka ya bato na apprendre langue mpe nazwi certificat na ngai nazali mpe lelo soki ntango mosusu likambo nakokende te naluka interprète ngai moko nakokende na bureau nakei nasololi na bato bakonzi to bakonzi ya bureau nasololi na bango nasali débat ya likambo na ngai mpe tosololi na comprendre mpe nazongi wana nde nalobaka ete nazali fier mpe namonaka ete ya solo penza nasali quand même quelque chose mpe lelo nazali kosala mosala mpe nazali kosala ezali mosala moko ete nazali kofuta baimpo naliaka na nsima ya mokongo ya moto te naliaka na nsima ya ou bien kingandi te nazali moto oyo un homme respecté mais yo okomona ozali kaka wana banda ntongo ti poka kosalaka eloko te kolia kaka mbongo ya sosali yo wana kokomaka makambo ezanga ntina liboso ya baclavier mpona kofinga bato yango wana nalobi ete ndeko ozali komikosa soko ozali kokanisa ete ngai nazali zoba papa Roger mpe mama Rosalie azali zoba oyebi biso te tika komikosa ntango mosusu yo nde ozali kolekisa ntango na yo pamba mais tokoyebisa yo ete il faut koyeba yango soki yo ozali kokanisa bandeko nakoloba lisusu eloko moko mingi bazali kokanisa ete meme mosala na biso ya radio oyo ndenge tozali koloba tozali kolekisa ntango pamba mpe tozali kosala mosala ya nsima ndako ndeko radio na biso oyo ezali ya nsima ndako te soki ezalaki ya nsima ndako ndeko topesa bango teste tolobi ete lokola eza ya nsima ndako eloko ya nsima ndako bokoki kosabote yango facilement mpe bokoki kolokalize esika bato wana bazali facilement mais mpona kolakisa ete radio na biso ezali bien protégé na baallemand mpe tozali radio oyo ezali reconnu en Allemagne mpe ezali protégé bien mpe numéro matricule na biso ezali reconnu na niveau ya police yango tolobaka ete ndeko sala erreur kaka na bajeune na yo ndenge ozalaka kaka kolukaluka na bainternet mokolo mosusu okosimba touche na ndenge akosakana te oyebi soki nakopesa bino exemple moko ndeko bato mingi bayebaka te oyebi soki oza koluka kodéconnecte page ya moto oza kolukaluka na ndenge ya kimoyibi ndeko keba un jour ekosukela yo mabe okokende ntango mosusu touche place moko boye esali piu na bacoordonne yo na yo nyonso tu numero ya IP ebimi quelque part ntango bakobanda contrôle bayeba zwi yo ndeko yebaka ete police allemand azali lokola police français ou bien police belge te soki okweli likambo wana allemagne ndeko soki balma balobi baluka yo bazwa yo ndeko soki balobi na o 20 ans olinga te okobeta yango soki balobi na yo ke 10 ans okobeta yango mais toyebi na biso toyebaka na biso bato mingi basala tout po ete balinga kodétruire page ya radio Zoomel 1000 mais bakoka te mais bayebaka te ntango basalaka bongo bacoordonne ebele eyela biso
pena ba numéro ya IP na bango ba makambo basala o basala kana yango na molili mais to se kaka mais boye ba yango ete to pesa bango kaka to lobaka ete soki bandeko bino bato ya mayele bato na balobi ete tozali bato ya radio oyo ya simandako radio ya simandako pona ko bebisa yango to ko détruire yango ezali facile okosala kaka mwa minute pour détruire yango mais bakokaka te pona kolakisa ete bandeko tango toyebisaka bango ete radio na biso oyo ezali enregistré quelque part wana kati ya Allemagne pe ezali bien protégé bango bakanisaka bamonaka yango ndeti liseki tozali na numéro ya matriculation na biso immatriculation na biso en Allemagne bato mingi bamonaka yango liseki yango na tolobaka ete ndeko tango boyokaka papa Roger na mama Rosalie bazali koloba bozwa yango liseki te bozwa yango liseki te bino tango mosusu ba radio na bino nde bosala ezali ya basimandako po ete ezali tango mosusu rekoni te mais biso tozali rekoni tozali na numéro immatriculation na biso awa na kati ya Allemagne pe tozali bien protégé boluka bolemba pe bokoka te jusqu'à ce que boyeko koso to moni Zoomel milango botala kutu numéro ya passeport na yango ndeko ba passeport wana ba lakisa bino ba projecter la bino atala photo na yango ba montage basala ngai kutu passeport wana na yebi yango te pe numéro ya passeport na ngai na ezata na numéro wana te passeport na ngai ezata na numéro wana te bandeko lokuta na bango kaka mais bandeko omoni Dieu merci parce que bino moko boloba na bango mais bino batongo boloba te bosu bomona bango ndenge ni bokoka kokanga bango te pona kotalisa bino ete baza bato ya lokuta pe bakotika na kaka bato ya lokuta makelele na bango basalaka yango tolobaka ndeko soki bolingi boyeba ke bato bazali bato ya lokuta botala bango kaka na makambo balobaka na ba internet suka na yango résultat ya malungu epesamaka te mais biso radio Zoomel mile yaka soki topesi émission ata bato balobi ya bolanda bato wana te me na suka na yango bayaka komona makambo na bango pe bamonaka ete oyo tolobi ezali ya solo mpona oyo etali papa Etienne Tshisekedi ndeko moto moko akosa oyo te aloba ete papa Etienne Tshisekedi ndako memela biso solution na kati ya Congo jamais papa Etienne Tshisekedi na minute oyo azali sikoyo moto mpe aza koluka vi lokola yo ndenge oyo koluka na poto bandeko mpona kotelisa bino ezali simple bandeko mpona kolakisa ete na parti na ye mbongo eza te ake kocreye histoire moko ya koloba ete oyo asalaka depuis ntango ya Mobutu bafutaka ete asali bakalkile na ndenge na ye bimisi 1 million de dollars il faut bafuta ye bandeko ntango ye aza koreklame 1 million de dollars na ye est-ce que alakisi kazali na souci ya peuple est-ce que ntango asali bakalkile ya ye moko ezali baintérêt personnel est-ce que asali mpe bakalkile ya bato nyonso basalarié nyonso tu oyo ya ntango Mobutu bafuta bango te po aloba ete eza mpe na bato mosusu baza na retard ntango ya Mobutu bafuta bango te tala bakalkile na bango nasali yango il faut bosala tu bofuta bato wana est-ce que asali yango non mpona kolakisa ete aza koluka baintérêt na ye deuxième point boza koganga bino nyonso bafemme violée depuis babanda koganga makambo wana depuis 2001 totikali komona te esika eta mokolo moko papa Etienne Tshisekedi alobi ano bamama na biso ya kote ya este baza koviola me mpe mingi atomboli ubi asali bamikanda atindi yango na oni mpona koloba ete en tout cas tosengi ete likambo botala yango nanu mpo ete tosengi bamakambo na baviole esila bango nyonso tu bazalika bafemme viole bazali koutilize yango lokola arme na bango bafemme viole me bavanda nie me tala sikoyo lokola papa Etienne Tshisekedi ayebi te lokola ezalaki intérêt na ye oyo azali koluka ete azwa bokonzi na Congo tala eloko nini asali akimi mbangu mpona kokutana na bakonzi ya oyo etali ya organisation ya Nations Unies mpona koyebisa bango ndeni bako kosala mpona makambo etali baélection mpona basécurité basala basécurité mpo ete batricherie ezala te bandeko bomoni mpona wana nde akimi mbangu ake koluka bakonzi mais bosu bomoni papa Etienne Tshisekedi asi akimi mbangu mpona koluka bakonzi wana mpona koloba ete en tout cas tosengi na bino makambo ekomi na ndenge ya mabe bosala tu boluka moye ndenge nini toko stoppe bamakambo ezali kote ya este mpo bamama na biso baza viole mais wana ezalaki kaka ya koloba kaka na liboso ya bakamera bamama na biso baza viole banini wana ta moto abujaki te mais mpona ekomi makambo ya intérêt na ye personnel bomoni ndenge akimi mbangu mpona kotalisa bino bandeko mutu nyonso azali koluka baintérêt na ye
pona makambo ya Congo ata ba femme bazali ko ganga ba femme violée lelo soki ata papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi bandeko bokomona ete makambo ba femme violée ba explication ko banda ah non ba makambo wana toza ko senga na bino ba peuple il faut ko ezwa moi tangu tala kaka il faut to sala nanu armée ya makasi ezala pona ko stopper ba ko zala kaka ba histoire ndeko ndenge tolobaka ete moto azali na ye kaka moto oyo akopesa confiance na moto ndeko akozala moto akobanda kozala kaka na badeception yango wana yo moto ozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde akomemela biso solution ya nini akomemela biso oyo akoloba ete soki papa Etienne Tshisekedi bavote bapasi ya bakongole esili botika kolalisa bato bapongi na badiscours na bino wana ye papa Etienne Tshisekedi akomi nzambe oyo ke soki bavote lelo ke bapasi ya bakongole esili nani ayebisi bino bongo nzambe nde moto alobi to bino nde moto bozali koloba bino boyebi ba problème oya Congo ndenge ezali te bino bomoni kutu bakonzi ya Congo bazali kosala bazali kobunda mpo na Congo mais boza komona kaka ba problème o ndenge nini toza nango na kati ya Congo mais bozali kolinga koya kolalisa bato pongi yango tozali koloba ete bato mingi baye na poto eza kaka kombo kaka tokomi na poto susi na bango kaka tokomi na poto mais tala mentalité ya bato oza komona ba raisonnement na bango na mawa kombo kaka tokomi na poto mais il faut boyebaka mpe bamakambo bato bazali koya koyebisa bino est-ce que bamakambo to bazali koloba ezali bongo to bongo te ndeko oyo yo koya koloba ete soki bazali koloba okanisi ete baintoxication na bino wana mpona papa Etienne Tshisekedi oyo papa Etienne Tshisekedi ndeko ezali intoxication te oyo tozali koloba ezali vrai yo oyebi yango te papa Etienne Tshisekedi aparticipa na mort ya Lumumba oyebi yango te wana nde obengi yango intoxication yo yebi yango te papa Etienne Tshisekedi mutu asiniaka apesaka corps mpo baboma bakimba ntango azalaki na gouvernement ya Mobutu oyebi yango te yo yebi te ke papa Etienne Tshisekedi mpe mutu apesaki ya corps mpo baboma papa na Pongolov yo yebi yango te tala bokanisa te ke tozali kaka na moment ya deuxième république oyo bobanda komanipule biso sikoyo ko eza lisusu te ke oyo bamakambo ndenge ezalaki oyo de bouche à l'oreille ntango mosusu bakoseli moto wana mais oyo papa Etienne Tshisekedi preuve ezali wana à l'appui oyo kutu moto akoloba te oyo nayokaki oyo boye oyo ke ntango bazali konyokola to bazali kokanga héros national Lumumba bazali kobeta ye bamakofi Mobutu atelemi liboso papa Etienne Tshisekedi atelemi na nsima mpe papa Etienne Tshisekedi na nsima azali koseka est-ce que bolingo baloba ete baimage wana radio Zoomel 1000 moto efilmaka yango to moto emontaki yango tolobi ete oyo ezali lisusu ta biso ba peuple congolais tokokosama te mutu oyo koya koloba ete ye nde azali na clé ya fungola ya kotia pe na kati ya Congo azali te mpona kotia pe na kati ya Congo il faut kaka biso nyonso bakongole moto na moto aporte implice mpe tosimbana tozala bomoko mpo ete mboka na biso etambola na ndenge ya kimia oyo koya koloba ete mutu moko nde moto akotia pe na mboka na biso papa Etienne Tshisekedi tala ntango wana tokosamaki ko esi eleki po ete bozo komona pe ye moko papa Etienne Tshisekedi akoti na ye pe na groupe ya bano ya bakom bata bakuluna akomi meme koloba bamakambo mosusu oyo soki ozotala kaka oyebi kaka ya papa Etienne Tshisekedi koto akosi koto anini mpona kolakisa ete en tout cas politike ya mboka na biso eza kosenga bato oyo bazali mpenza na besoin basala quelque chose po ete mboka na biso ekende liboso papa Etienne Tshisekedi azali na ye kaka lokola ndenge balobaka ete léopard oyo balisi balongola minu na banzaka na manzaka mais bato baza komona ye na mosika babi bokeba na léopard ntango bato bakozala ete bamoni bongo bapakati mbango bakimi ye moko léopard place atikali abandi koseka lobi bato baza kokanisaka naza na minu na ngai na manzaka nzoka nde minu na manzaka ese longwa nango nde babiloko bajue oyo papa Etienne Tshisekedi baza kojue na bato baza kotala kaka okombo ya papa Etienne Tshisekedi te bandeko nani yango andimaki ke makambo lelo Joseph Kabila aza kosala na Congo nani andimaki ke un jeune président akoki kosala yango po ete oyo lelo eza kosalama na Congo misala ezali kosalama est-ce que ezali baide ya papa Etienne Tshisekedi est-ce que ezali baide ya bamobutiste mais ezali baide oyo ya jeune président azali kosala na gouvernement na ye tala bamakambo azali kosala yango na botikela biso ba histoire o papa Etienne Tshisekedi bobo biso tokondima muto bakoyela biso ba discours te tokondima muto oyo aza kosala misala nde tobeteli maboko ata papa Etienne Tshisekedi so lelo soka ke na Congo tomoni misala ya kitoko tokobetela ye maboko mais bamaloba wana ba discours wana ya deuxième république botika yango po ete tomonaka yango lisusu tina te po ete tokopsama ya trop baventure wana tolingaka yango lisusu te mama Rosalie nazongiseli yo maloba.
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Ndeko yo moto ozali kokoma bikoma koma pe kokanisa ete. Oyo yo ozali kokoma koloba ete. Ah mama Rosalie ndenge ezali wana. Yebisa ngai nalingi nakutana na pona lala yo ndeko. Wana ezali bozoba. Tala yo moko penza ezali kolakisa pe bozoba na yo na makomi ozali kokoma. Moto se respectaka. Akoki kokoma babiloko ozali kokoma te. Soki ozali na mampuya na yo. Kende na ba vitrine. Basi bazali kuna. Kende ko se défouler kuna. Yo kanisi moto lokola ngai mama Rosalie. Bokanisa ka pona lobaka na radio awa. Nde bokanisi ete ya mwasi wana zali botendeko. Na pesa ka ba émission na ngai pe nazali koloba makambo na circonstance ya ndenge nini nazali komona la climat o ereniaka kati na biso ba congolais. Ndeko. Nayebisaka bino ete basi ya ekila bazali. Mingi baokanisaka yango neti liseki ndeko ngai ndenge nazali awa ko mama Rosalie. Kokanisa ndenge nazali mwasi oyo soki nazali koloba makambo omoni yango neti liseki ngai soki likambo na ebite na lingaka yango na motema ndenge ezalaka bo ndeko nazali hypocrite te na kolobela yo oyo ezali na kati ya motema na ngai. Kokanisa ndenge soki ngai nazali kosala ba émission pe nazali koloba ndenge nini ngai nalingaka ete mobali na ngai fo abia sala kanga makambo ya malamu yo olobi ete nazali ndumba te komikosa te. Komikosa te ndeko soki okanisi ete okoya kaka ngulu pe ngai mama Rosalie nalali na yo kaka boye wana nde ozali komikosa oyebi ngai malamu te. Oyebi ngai malamu te me oyo ngai nalobaka nayebi vérité to makambo nini oyo elekaka entre basi na biso pe mibali na biso ya ba congolais awa na poto nayebi ba makambo mingi ndeko oyo ngai nalobaka mingi bokanisaka yango ezali lokola liseki te nalobaka nde vérité nakotaka nde nasimbaka nde esika mpenza likambo ezali yango ete mingi bakokaka kosupporte yango te alobi boali te ndeko po ete soki bino boyebaka ete makambo mosusu ezalaka babétise pona nini bino bozalaka na réserve to komona liboso ya caméra oza kofinga moto wana nzoto ya mama na yo po ete nazali koloba yango siko na terme ya malamu me bozwa kaka ndenge bafingaka bato bana tozali na baimage okomona tata monene oyo azali mpe na bana na poto me aza kofinga moto ete nzoto ya mama na yo boyebisa biso wana nde bokoloba ete bato wana nde bazala kose respecte yo moto ozali korespecte yo moto ozali kose respecte. Est-ce que c'est normal kokende kobeta tata ya moninga mbata ndenge bobetaki na wedge bomoni ete bamakambo wana elingaki ezwa tournure ya mabe ale bokimi mbangu bokomi kosala ba réception entre bino na wedge bakombate Belgique boye bandeko wana nyonso mpona biso tokobenga yango hypocrisie boyebaki ete tango mese weche alingaki atourne machine na ye na ndenge ya mabe bandeko bakombata bolingaki kokota mai yango ete bomoni ndenge bokimi mbangu bandeko bokomi koloba toye kosala réconciliation wana nde siko bolobi réconciliation na bino wana bosali yango na ndenge na bino mais ki jusqu'à présent biso tozali koconsidere bino kaka bana ya kuluna ya poto bavoyou bacriminel oyo bakoki koporte rien na Congo ezali mawa pe pasi ndeko ngai soki nazali kosala mosala na ngai komikosa te pe yebaka yango ngai na Allemagne awa ngai nasalaka ngai nazali moto oyo te kokanisa te ke nazali kozela social nasalaka pe soki nasisi mosala na ngai apres kolongwa nakei na ndako pe na bongisi ndako na ngai nasali malamu nsima na ye awa naye kosala ba émission na ngai nazali zoba te me nakoyebisa yo ndeko ozali nde komikosa ye moko ozali komitya contre mire sans ke omiyeba me soki ozali kojuge mama Rosalie na mosika mawa na yo bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel lile tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.